Shalom, peuple de Dieu. Tous en 21 jours de jeûne et prière. Tomba 21 jours. En tout cas, ma frère, ma sœur en Christ, tous en gâté, tous à l'ébélé, dans 21 jours de jeûne et prière. Konga mope, na ozala, na katia jeûne wana, na kombo ya prophétesse Paola. Moto oyaza organiser 21 jours tomba 21 jours de jeûne évangéliste René Abir tozala nebele pona lokumu na nzambe tozo ba solution ba problème na biso bolamu nzambe abombela biso ba richesse na biso tozo yango na se ya moi oyo nzambe abongisela biso bolamu po to vivre nzambe akokisela biso yango na tomba 21 jours jeûne et prière. Bozangate nzambe na biso lokomo ezonge pa ya papa.